Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Misalande. Coquette, toujours présenter ma condoléance. Toi qui n'attend qu'à avoir bengi biso que Coquette a fait papa. Juste tonto ye ba papa comme les akinani. Papa Sasa, Joseph Sasa. Papa kufi awa na Kishasa ou bien? Oui, kufi awa na hôpital ya Mokoli. Expliquez biso un peu penza longue. Papa a appelé Kinini et l'autre ni sali que m'a pas na liwasa. Abela kitoni. Non, papa Abeli moi trop. Abeli-moi trop, il a vraiment souffert. Abeli-moi la maladie. On a tout fait. Donc, Dieu en a décidé autrement et voilà. Maladie papa Béli, tu dis c'est Zaki AVC. Ok. Il n'a pas de problème, il a souffert d'un cancer. Cancer? Ok. Il a souffert d'un cancer. Coquette, tu es bien peu. Papa a botti combien? Il a sali quantien? Papa a botti chose. Na bwaka miso mama moko
oyo nazomona azali na arrière plan na biso na nsima kuna alati maputa elongi ekokani prepre mama oyo kuna mama kufa ye aza nani aza tata mwasi nanga donc azalaki ya papa na propre eza ye donc eza papa leki ya papa mosusu parce que pa biso baza mélange ozomona ozosola telefone leki ya bapapa suka omona ye wana tata mwasi nanga donc ye alandi oyo alati maputa bazala mélange baputa bango mingi te mais baza baputa bango lokwa 6 2 baza mwindo ye kana papa bazali mwa mwindo et puis le reste baza pembe mpenza ya pembe donc pembe oyo wana sikoyo omona wana tata mwasi na ngai donc ezalaki tata mwasi na biso papa mpona na biso mosusu papa après papa leki na biso oya papa na Pierrette sasa oyo andosala mpe théâtre et puis tata mwasi na biso wana et puis moi c'est quoi qu'on est un peu réglo, hein? Tu vois, par rapport à la dernière fois, des fois, elles ont de ma discipline. Hein? C'est un peu discipliné. Je suis avec Sava, Santiche, Maman Savina, Octavie, Arlette, Faye, pembe oyo wana sikoyo omona wana tata mwasi na ngai donc ezalaki tata mwasi na biso papa mpona na biso mosusu papa après papa leki na biso oya papa na Pierrette sasa oyo andosala mpe théâtre et puis tata mwasi na biso wana et puis mwana suka yo wana bango na Kinshasa awa bango nyonso baa vivant papa na famille papa batikali kade donc bazali na papa bango mibale sikokami batikali esali mpasi ebongo na famille na bino nde pa bote nyonso boza vivant la famille na biso nyonso toza vivant et puis la plupart toza te donc bientôt bazoyaya na bango déjà parce que je pense pas que kora papa eumela donc bazoya d'ici basemaine prochaine bazoya la plupart baza na bango libanda coquette tolingi toyeba awa toza na commune nini mpe adresse surtout toza commune ya Mongafula na avenue bypass numéro 1636 donc parce que bato baopenganga nazozwa vraiment batelefone parce que bakokoka kozwa konote adresse soit kocontacte nga kaka na numéro na nga mwindo ye kaka na papa bazali mwa mwindo et puis le reste baza pembe mpenza ya pembe donc pembe oyo wana sikoyo omona wana tata mwasi na ngai donc ezalaki tata mwasi na biso papa mpona na biso mosusu papa après papa leki na biso oya papa na Pierrette sasa oyo andosala mpe théâtre et puis tata mwasi na biso wana et puis mwana suka yo wana bango na Kinshasa awa bango nyonso baa vivant papa na famille papa batikali kade donc
donc bazali na papa bango mibale sikoka batikali. Voilà. Ça les passe. Et bon, la famille n'a bien des pas votre mieux sur vous vivant. La famille n'a bien sur vous vivant et puis la plupart de vous arrêtés. Donc bientôt on va bazoya ya na bango déjà parce que je pense pas que encore à papa est là. Donc bazoya d'ici la semaine prochaine bazoya la plupart bazoya bango libanda. OK. Quand tu vas avoir tout ça la commune et adresse surtout. La commune à Mongabula, l'avenue Bypass, numéro 1636. Donc, parfois, je vais vraiment na Kishasa awa papa on va vivant papa. La famille papa va être cadre. Donc, bazina papa, bango mibale ko kam batikali. Voilà. Ça les passe. Et bon, la famille n'a bien des pas votre mieux sur vous vivant. La famille n'a bien sur vous vivant et puis la plupart de vous arrêtés. Donc bientôt on va bazoya ya na bango déjà parce que je pense pas que encore à papa est là. Donc bazoya d'ici la semaine prochaine bazoya la plupart bazoya bango libanda. OK. Quand tu vas avoir tout ça la commune et adresse surtout. La commune à Mongabula, l'avenue Bypass, numéro 1636. Donc, parfois, je vais vraiment téléphone. Juste là. Pour noter l'adresse, soit pour contacter car numéro nanga, soit toza awa na matanga na papa. Avenue Bypass numéro 1636 na Mongafula. Donc oso outi lemba outi ba matonge banini oelinzela rond-point ngaba eza lokola deuxième arrêt après rond-point. Premier arrêt za courant, deuxième arrêt za armée. Donc ceux qui sont armés kokota na nzelo kiteli te okama appel na 4 heures. En tout cas j'ai pas voulu décrocher donc a déjà somo. Mon enfant ne m'appelle pas à 4 heures du matin, na boyama na vite na chaka connexion na kota na mi on a rétablir connexion na koti na yokuta sango que papa à rendre l'âme. Là, faut ça passe. Est-ce que papa kitanga à dernier moment papa va kota comment vous avez eu l'occasion peut-être ya koya uswana papa papa malobani peut-être chose occasion que papa tikala que maloba. Il parvenait déjà même plus à donc on va discuter. Mais on a quand même parlé. OK, coquette, je pense que notre caillou va te bello balandi biso surtout partout dans le monde. Si vous allez artiste comédien no yebani et va tout peut-être basé à numéro na yoté ou à occasion peut-être ya ko benga ko présenter ba condoléances pour contact na yo za malamu. Comme tu as la page la coquette, tu as contact na numéro na même la chaîne numéro na Baning bande kona yo ya théâtre, je pense que va bazo benga yo azoya na nzela. Et ba benga écoute mi bazan ba programme, ba benga nga vraiment. En tout cas ba benga penza. Mi super oya, mi super oya pourquoi? Ba benga vraiment. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.